Maman Yabana Mibali Nabasi Nabango. Et aujourd'hui nous avons un nouveau sujet. Nini Baboko Laka Chombo. Papa Yozolanda Biso. Chombo eza na babili nango. Alors nous allons en savoir dans cette émission Bili Nini Chombo Eliaka. Pour est-ce que Chombo ezalaka mutu? Toroye bango avec maman Israël la joie parce que elle est mieux placée maman Oyo à Zarawana pour na ko sunga bande ko mibali bino bozana ba problème ba Chombo na bino tant tolo ba Chombo eza ki mobali na yo yango mama kodaka ngo bongo Chombo donc to remarquer plus bande ko na so mibali bozo kutana ba problème ebele bia zo pisa yo Chombo ezara susu na santé malunga te Chombo konda Chombo koma mukie Chombo ebela kabelaka ata moi ça tikali nu était les makate Chombo est commis déjà Chombo moko mort alors et ça na bilia o ça la que Chombo ezonga non en vie Chombo ezala Chombo moko ya ko kemba ya ko kuba afin que tangu ozokota na ordinateur à maman zo sepela. Voilà, la joie de Pichuna depuis France, Azolanda Biso en tout cas, Topesio Bambo Tebele, voilà, maman Israël la joie, bonjour. Bonjour Betty Massengo. Bonne santé maman. Ça va très bien par la grâce de Dieu. Oui maman, le losuto yambio na cadre ka ya émission na biso onde to lobela likambo etali Chombo. Le loto na sujet ya sika pona bana no nyonso bazola na yo de partout dans le monde. Tozo lobela bili ya Chombo. Ndenge nini mwana mobala ko sala pour que aboko la Chombo na ezala en bonne santé. Merci beaucoup. Ya liboso Nzambe azana bino nyonso. Motuna oeza motuna moko munene yambona pesa réponse na motuna oyo na sepeli ko pesa bino numéro de téléphone. Numéro de téléphone ezali 00243 89 94 42 825. Mususu ezali 00243 90 743 22 25. Ba numéro na mi baleza affiché na émission. Alors okoki ko benga soko zali na ozali intéressé mais ko benga ezali obligatoire parce que émission oyo eza émission moko eye pona yo eye pona ko bongisa yo eye pona ko sunga yo ko benga kaka. Alors Betty Massengo alobi Mama Israël la joie baboko la Chombo ndenge. Bien aimé Chombo ezelo komoko munene oyo ezana posa baboko la yango. Chombo ezana posa ya redressement, Chombo ezana posa ya bonne éducation. Ezana posa ya une bonne éducation parce que Chombo ba edikaka yango. Baboko la Chombo na bilia nini? Baboko la Chombo na bilia o babengi bilei ya Chombo. Bilei ya Chombo ezali ba vivifiant. Eza ba vivifiant pe ba vivifiant ezali nini ezali biloko o ezali ko vivifier ezo pesa vie na kati na eloko oyo eza ko beba to eloko eza ko kufa eloko ezali ko fonctionner lisusu te to soignaka yango na nini na ba vivifiant. Alors ba vivifiant wana yango nde bilia oyo nzamba kela pote Chombo eliaka nzoto na biso mutu eza na ba vivifiant ebele. Ezamba vivifiant ebele tozana ba vivifiant loposo ezalaka ba vivifiant ya misu bino moko boye biango tozana ba vivifiant ya mikuwa tozaka na ba vivifiant ya misu nzoto ba vivifiant ya anis ezali kasi ba vivifiant ya Chombo pe ezali yango nde baboko la kanango Chombo. Voilà, merci maman, maman expliqué bino bande ko d'agent bilongo vraiment merci que ba vivifiant nde ezali bilei ya Chombo. Bilei ya Chombo eza ba vivifiant eza nango te o bankoro o banzete o ba stimulant non eza ba vivifiant ba sorte nini ya ba vivifiant mama o muto akoki ko salela pour que Chombo ezala en bonne santé surtout ndeko mobala zolanda biso Chombo na yekoma déjà boye Chombo mort Chombo etelemaka lisusu te Chombo elema nango déjà donc et si la puissance akoko salela vivifiant nini mutu oyo Chombo na ye eza ya kokufa déjà un Chombo mort et sengeli na réanimer na no Chombo wana ezo senga Chombo wana ezo senge kota na réanimation il faut to pomper yango bijection soki na pomper to na sisi ko pomper yango bijection nde naza sirke ba vene nango efungwami
misisa nango efongwami. Alors soki misisa nango efongwami, c'est-à-dire que battement ya cœur nango ezongi. Tango battement ya cœur ezongi, moi respiration ya chombo ezongi, nde na bambi kopesa yo kubisa, lendisa, telemisa, démarrer. Bopikiliki pulu bukanda, énergie konzo loningisa na vibration. Alors wana eza biloko oyo ekosala ke chombo wana esa nini ezonga envie, bongo na bosanité na kopeso pe gamme complète de l'homme o tobenga kango général 24. Parce que chombo oyo esi ekufi ekomi boye, eza na besoin ya 12 produits, eza na besoin ya 12 vivifiants, eza na besoin ya banzete te, eza pe na besoin ba stimulant te, parce que ba stimulant ebomaka chombo, banzete pe ebomaka chombo. Alors chombo eza na besoin ya ba vivifiant po to fongola ngo na misisa nango, to soki pe eza na misisa te lokola chombo o chombo eza lisusu na misisa te, toko démarrer misisa nango, toko sala misisa sikana kati ya chombo pote misisa wana eya ko vivifier chombo wana. Voilà. De comment tuninga Betty Masengu na ba émission bosala kana maman Israël la joie na linga rango na sepela na ngona landa kango, et puis yaza na problème pe ya chombo, mais alinga ibaba kisi yango otolo ba vivifiant ezalaka ya comprimé, ezalaka ya mai ya poussière, ba utiliser kango ndenge nini na bandeko bazolanda biso bayiba. Bon, pona kobatela ba santé na bino na koki koyebi so ndenge biloko wana ezalaka te. Bino moko boyebi na tango akala ndenge batu basala bapirataka ngai. Oyebi mutu nakoza neloko moko koza pomade, mutu aya na pomade ayeko kozo keza ya mama Israël la joie. Nakoza neloko moko eza poussière, mutu akoya ayeko kozo keza ya mama Israël la joie. Tokoma ko éviter ba problème pona nini pona kobatela ba santé na bino. Alors yo mutoza na problème moko ya impuissance sexuelle, chombo eza ko ekufi, eza ko respirer lisusu te, yo okobenga nga na numéro o ezali affiché, nga na ko poser ba question médicale. Ba question nga na ko poser yo ekosunga nga pona découvrir eloko nini ebomi chombo na yo, pe ekosunga nga na découvrir kisi na yo, dose nango, quantité nango na prix nango. Alors nakopesa yo kisi par rapport à organisme na yo, parce que ndenge toza na kati ya mukili oyo banzoto ezali différent, ba âge ezali différent, ba poids ezali différent, pe ba fonctionnement ya banzoto na biso ezali différent. Oyebi ndenge ba organisme ezaka différent, mutu na mutu azaka na traitement na ye, atako bozali maladie moko bino mibale, peut-être bokokosa la kisi moko te, soki boza na organisme moko te, pe soki boza na niveau moko ya maladie te. Oui, merci beaucoup, c'est bien répondu, maman Israël la joie. J'ose croire que de quoi Benga qui a vraiment satisfait la réponse à maman. De maman le biba pirate est trop, donc ce qui carayos en a besoin qui si Benga carana 00243 89 94 42 825. Je réponds pour la meilleure audition. Plus 243. On a code d'ambo cannabiso. Après, au 89 94 42 825. Et ça peut afficher na écran nabino. Alors pour la bande de Kobozo, on a biso awana Kinshasa émission à maman désormais sur Access Télévision. Bolanda Rayango avec moi Betty Masengu tous les dimanches à partir il y a 11h et puis rediffusion mercredi na 13h et en même temps chaque jour na Boutou Bobandolanda émission Tonganzo avec maman Israël la joie et Betty Masengu chaque jour na Boutou. Alors na batamo IP Bobandolanda émission adresse ezaka moko avenue Paka numéro 3 bis na Lemba super arrêtez kele soko komika wana avenue Paka ezaka avenue Kangamina couloir tekele wana au koti otunika epa maman Israël la joie centre tonganzo tezawana okozwa bakisi na yo yozolanda biso libana ya mboka mama koyeba ndenge ni akotindolo bakisi ekokoma tina ndaku na yo, donc benga kaka na numéro za affiché. Voilà maman olobi très bien que chombo baboko la kayango mususu akoseka lobi baboko la chombo, est-ce que chombo ngwaza mutu? Oui, chombo baboko la kayango, chombo ba edika kayango. Soki mwana mobali abotami esengeli to ve makasi na chombo wana poto eba soki ezali kokola malamu. To eba soki etelemaka. Soki ezali kokola malamu te, pe soki ezo telemate esengeli koyana ye pananga ngai nde mutu na yebi ndenge na vivifia kabango.
oyebi chombo babokola kango na bilia ya chombo soki chombo ezali kolia bilia ya chombo te ekosala donc ekosala croissance moko arrêté okomona muto azali kokola mais chombo ezotikala muke mukuse surtout na bana mibali oyo abotami na katikati ya bana basi abotami na sima ya mwana mwasi to abotami mwana ya liboso alo bana wana baza bana mibali moko oyo tobongisaka bango bachombo na bango parce que bachombo na bango ezalaka bachombo moko problématique et puis bana wana bazaka pe na problème akobota soki aza na chance te okomona kokipe kozanga mabota na kati ya vie na ye po bazaka souvent na ba hormone mibale ba hormone masculine ba hormone féminin baza bana moko oyo vraiment tolandelaka bachombo na bango de près tobongisaka bango parce que bango pe bakoma na bachombo moko ya taille normale ba vivre na chombo moko ya taille normale et puis chombo wana et vivre pendant très longtemps na kati nzoto na yeti na kimobange alors toko vivifier garçon wana ndenge nini toko pomper d'abord bijection na chombo na ye après na kopesa ba vivifiant nyonso nga na pesa kabana mibali vivifiant moko na moko eza na kombo nango oyo ekoki kokolisa chombo ekola malamu kombo nango ezali kolisa oyo ekoki kokomisa chombo munene kombo nango ezali vimbisa oyo ekoki kokubisa chombo pote chombo ezala ya makasi ekuba ekemba wana kombo nango kubisa kembisa de kombo nango wana parce que tozomona ba chombo mususu eza na ba érection faible loko a chombo o soko tali malamu okomona ke na misisa na yango eza lisusu te misisa si eliami pe misisa nango ekomi moko atikali na musisa ka moko ya mukie alo chombo moye fonctionner malamu ezate chombo ya boye ezobeta kaka un coup ezobeta na ba panne sèche alors faut ko kubisa chombo wana ekuba ekoma makasi lokola chombo oyo parce que chombo oyo ya makasi ezali chombo oyo basi basepelaka nango pona tango ya rapport sexuel mwasi fois sentir que loko eza na kati na ye mais eza na basi mususu aza ko sentir eloko o bakotisi ete parce que ezali trop faible eza makasité alors vivifier moko na moko eza na kombo nango epa na ngai mama na bino mama ya bana mibali na basi na bango. Voilà. Alors maman Israël a joie mutu oyo azozwa ba vivifiant donc azolesa chombo bilei na yango. Est-ce que arozala donc hein arobandoro lesa ngo kaka nyonso ne tolobaka anytime aliaka kaka biloko wana to eza pendant une période bien déterminée donc pendant 1 mois ou 2 mois je sais pas. Ils ont des mécanismes qui peuvent éclaircissement pour le monde. Ceux qui déjà que chombo zala qui n'ont mort a donné un problème d'érection après azo salé la vivifiant et que chombo comme makasi na ba kubisa na ba telemisa akoki na ko s'arrêter to traitement na ko continuer kaka. Bon ceux qui mutoza déjà na chombo déjà bien vivifié po na kati ya chombo eloko liboso tolingaka misisa ezala polele mais na produit nga na kopesa yo démarrer soki déjà misisano ya chombo ezali polele yeba ke chombo no etikali bien vino mobimba kasi eza na makambo chombo elingaka te chombo eboyaka ba souci chombo eboyaka ba émotion chombo eboyaka kanda chombo eboyaka ba maladie ebele alors yo soko vivifier yango omoni ke un jour essaye lokola ezuma problème yeba ke esengeli o vivifier yango lisusu kasi soko vivifier yango okovanda na chombo moko en bonne santé pendant très longtemps pendant plusieurs années ezana mutu mususu ko banda vivifier chombo na l'an 2000 ti lelo chombo na yezaka ko fonctionner très bien jusqu'aujourd'hui azana problème moko te parce que ba veine ya chombo na yezali polele ndenge siko ba veine wana ezali polele chombo ezolia bien eloko nyonso mutu wana liaka ekenda kokota tina chombo ata maya komela ezopesa ngo makasi. Voilà, merci maman. J'ose croire que Mandeko Boso l'on laisse Boso comprendre entretien na biso na maman Israël la joie. Donc on déco tuna ki mutuna wana. So ki o respecter ndenge mama lobi kolanda traitement ya ba vivifiant, ko lesa chombo bilei na yango.
awa epai maman Israël la joie okofana na chombo na yo pendant beaucoup d'années, pendant longtemps ozasu na problème ya chombo te. Alors respecter ka o maman ko yebisa yo soko te ba souci maman expliquer ba biloko esalaka ke chombo ezonga lisusu na problème, surtout ba stimulant wana obosalelaka wana banzete ba ankoro yango ne koki ko bebisa susu chombo na yo kotsango susu na panne. Donc comme na ba panne sèche ce n'est pas bien. Alors ndeko ozana problème à chombo bongisa chombo na yo po mwasa kima yo te. Po basi balingaka nde chombo o ekemba wana o vraiment tongo omona obi o bopikili ba bokundu wa nzoto. Donc mama zo sepela ogangisa asu mama te yo komana okaka donc demi terrain o mataka su ngomba te. Alors et ça vraiment malamu te maman Israël la joie azawana po na bino numéro ça affiché obenga okozo bakisi na yo. Alors maman Israël toujours ke na suka émission pour la bande ko bazola na biso awa na Kinshasa bakoki ko sala ndenge nini po bazo ba vivifiant et puis bande ko baza libanda ya mboka surtout bangonde bazo kuta na ba problème ya chombo oyo ozomona mwana mobali atambola mais azana na chombo ekufa mwasi azokima ye omona mwasi muso uti poto azo ya na Kinshasa ka apo alanda chombo oyo et ça les là ba vivifiant bien aimé oyebi nde tozo babona mikolo lelo mibali ebele bazana chombo ya kokufa, mibali ebele pe bazana chombo ya éjaculation précoce, mingi pe bazana chombo ya faiblesse sexuelle. Numéro de téléphone ezali affiché na télévision ezali 00243 89 94 42 825. Eza numéro oyo esengeli yo benga pote ozwa ba vivifiant na yo. Il faut ba vivifiant pote chombo na yo et vivre toujours en bonne santé. Pour ce que ba vivifiant oko vivifier chombo na yo okozala na chombo moko naturel et ko fonctionner naturellement. Et ko banda kote le matangu nyonso et kozala chombo oyo mwasi na yo ako sepela nango makasi. Alors to sengi na bino nyonso partager émission na bande kono nyonso ba camarade na yo oyo yo lingaka mingi baninga no bande kono ya mibali bozana bango na famille et puis na bana mibali nyonso babotami mwana liboso na mwana mobali abotami na katikati ya bana basi pe na oyo abotami sima ya mwana mwasi kabola na bango émission oyo parce que obikisa bango ba batela pe mabala na bango c'est très important. Na sengi na yo oye bayete chombo ba bokola kayango soko zali ko bokola chombo te chombo ekokola te ekokola te ekozala na éducation moko ya malamu te ekozala kaka lelo maladi lobi maladi lelo problème lobi problème. Esengeli oboko la chombo na yo na ba vivifiant parce que ba vivifiant ezali ndenge betima sengo lobi ba ya Kinshasa bakoza wapi mikolo nga nazana ngana Lemba Super avenue Paka numéro 3 bis soko zolukanga mikolo yaka na Lemba naza mama o natambola kana Kinshasa partout kasi mikolo yo naza wapi naza na Lemba Super avenue Lemba Super avenue Paka numéro 3 bis okoya na ko examiner chombo na yo natala na ye ba position nango na ye ba taille nango na ye ba pe état o chombo wana ezali na mona fonctionnement na yango pote na bongisa yo chombo wana c'est très important. Voilà, merci maman. Alors pour na bande kubaso na biso awa na Kinshasa, maman pesi adresse donc yo yakaka mbangu na avenue Paka numéro 3 bis na commune ya Lemba Super. Arrêt donc référence c'est arrêt Tekele donc couloir wana Tekele wana au côté avenue Paka izawana numéro 3 bis maman Israël la joie zawana pona bino bana mibali na basi na bino ozana besoin ya ko commander ba vivifiant pona traitement ya chombo na yo bengika na numéro ça affiché pour nande kwa za libanda mama kotindela o bakisi e kokomela yo na agence to na adresse akopesa yo okende kozona bisika oyo zali ozwa bakisi na yo. Alors maman Israël pour na makambo etali pe mafuta bande ko bazola na biso na émission ezoleka awa na Moi na Access TV bakoki ko sala ndenge nini po loposo ya maman Israël a joie ebe bakaka te mbula na mbula loposo betima sengo ebe bakate mbula na mbula secret saka moko mafuta ya bien mais to mo pe mafuta ngo
ekomi ebele ya bamabe kaka oyo ezobebisa bandeko basi bamama omonaka batampon omona mwana mwasi mosusu azalaki pembe ayindi mbala moko ozoyeba te mafuta nini bakoki kosalela na savon nini oyo bandeko na biso ya basi bakoki kosala epuis baoyo baza na besoin ya kobongisa baordinateur na bango bakoki kosala ndenge nini. Merci Betima Sengu mpona bapakoli mafuta nyonso tosengi na yo bisika ozwami tika nanu kopakola bamafuta yaka nanu namona loposo na yo mpona yeba vivifia nini yo koki kobongisa nango loposo soko osepeli kozala pembe chokolato mwindu ozala propre ozana loposo moko oyo bato nyonso balulaka bato bauta poto so baye awa balulaka bato bazali kopakola bavivifia na loposo epi babalaka bango ndeko na bino moko bayaki kobala ye awa na Kinshasa bakendaki na ye na États-Unis mais faute na ye abos azalaki suna numéro na ngai te bon ezape faute na ye te numéro wana ezaki numéro ya Airtel na boyaki yango po numéro ezaka yanga ezaka pe na kombo nanga bato bazotindela nga bambongo nazozwa to sutuka numéro wana ekoma na kombo mususu mbongo nanga ekenda alors nakanga numéro wana natikali na 00243 89 94 42 825 089 94 42 825 tikana nko sokola na savo zo sokola nango parce que sengelo sokola kana savo o ezali vivifiant eza na acide te eza ko nourrir loposo na yo eza ko liesa loposo na yo pe eza ko sokola yango malamu ozokoma na loposo moko kitoko ezanga baride ezanga batache ezanga makwanza mapalata baloto banduta babuton babwena bwe loposo feza la propre loposo no feza la bien surtout soko ozali mwana mwasi il faut zala une très belle femme ozala vraiment une très belle femme jeune fille il faut zala une très belle jeune fille ozali garçon et sengeli ozala aimable ozala vraiment aimable honorable ozala beau garçon beau gars pona nini parce que sengeli ozana loposo ya kitoko moni loposo ya mutu ekolaka loposo enunaka mais pote loposo no ekuba te enuna te tika ba mafuta nyonso zo pakola tika ba savon nyonso zo sokola nango yaka kokota na ba vivifia donc longwa na ba savon longwa na ba mafuta kota na ba vivifia ya loposo pona minito ndenge tozolo baboye mafuta kitoko ezali susu te savon ya kitoko na mukilo ezali susu te tozo comprendre te ezali kamuni nini parce que natango akala quand même na mafuta malamu ezalaka natango akala pe savon malamu ezalaka oyebi na tango biso tozana ngo ezana batu mususu bazokende koluka ba mafuta tango akala mezo simba kaka te tozo comprendre te c'est quoi au juste yango na tika ba mafuta tika ba savon kota na ba vivifiant nazana ngo ya ba savon nazana ngo pe ya ba mafuta nazana ngo ya ba anti-tache nazana ngo pe ya kolongola nango ba cancer ya traitement nyonso tout banduta tout ezali sur place ba vivifia nyonso yo muto zakana banduta yo muto zakana ba tampon na elongi yo muto zakana makwanza mapalata ba loto yo muto kaka mokusa na loposo nzoto yo muto zoka mokusa partout esengeli oya kozwa ba vivifia. Bon, pona ba va chez ton mari ezali kisi moko munene pona basi nyonso oyo basepeli bazala mwasi moko ya elengi mwasi moko azanga ba maladi lokola ba infection bamikusana va bamikusana bisika na bipai ozali mwasi oyo oboyi na yo makambo sterilité oboyi na yo makambo ba hémorroïde makambo ya bia ya ordinateur yo moko ebi mwasi ya bia azala ke elengi te mibali bazoboya ye ataza kitoko ndenge nini bakoyoka ye elengi te bandeko maladi wana ya bia soki mwasi aza na maladi ya bia azala ka elengi te akomaka lokola mwasi moko abimi mupepe alors na yo pe muto bima mupepe déjà mibali bakima ko basimba kote bayoka ko elengi te outaki kobota baswanyaki yo malamu te nga mama na bino nazalia wa nazobongisa bino toujours esengeli kolongwa na ba biloko pamba ozali ko salela ezali ko silisa yo beauté ezali ko bebisa yo santé ezali ko nunisa yo
kota directement na ba vivifiant pote ba vivifiant et vivifier yo et sokola yo. Numéro de téléphone kambe numéro boyebeli yango ezali 089 94 42 825. Soko za na libamba ya mboka 00243 89 94 42 825. Merci beaucoup. Une seule adresse pour votre guérison. Centre Tonganzoto sur l'avenue Paka numéro 3 bis dans la commune de Lemba Super. Référence à Arrêt, couloir Tekele. Donc, maman Israël à joie est là pour vous. Papa, maman, bino nyos pour la berso bongi saba chombo na bino. Numéro est affiché plus 243 89 94 42 825. Merci beaucoup. On se retrouve déjà à la prochaine. Merci à la joie de Pichouna l'hymne national depuis Paris et merci à tout le monde et à tous nos téléspectateurs. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve déjà à la prochaine. Au revoir. Bye.